Bonjour, bonsoir. Comme je le dis toujours, ça c'est votre simple servante, c'est Paola Ngainga et la fortune écrasante avec cette émission La Grande Classe. Nous serons toujours émission et même la nouveauté, émission et ça le rapport Bozala. Avec Yemoko, Paola Ngainga et la fortune écrasante, pour ça nous avons fait un système de jeu et émission Oyo. Le la zala bino la couloir qui mbuta dans ba jete balanjili bo mona kaka partout bo na boto la couloir qui mbuta chez Paola Fumu baebi et aba masolo banini le on yambela bino le léopard de la sape veut dire bana oyo bala basi oyo bala idéologie et lamba ndenge na bango bisika bozali partout na poto Dona Luba qui peut comprendre ma solo. Lola yambe bino le léopard de la sape avec Yemoko Maman Minère. Maman Minère veut dire place boza alolunde à moi la Londres solo. Maman Minère ye yo bilele krane bo mona le toi la idéologie bilamba. L'autre lobé la gra bilamba émission epsa bino da le débit et que la sabino mamunion so ba nouveauté babylon la bino so bolingaka lelo la elibino ba saper idéologie tirara idéologie au poussal mugenga pe na fandi système de jeu émission oyo. Bonsoir Maman Minère. Bonsoir madame. Le toi la couloir Kimbuta na Maman Minère il y a le léopard de la sape. Na moni bino apparemment bo bendani bo sali moi clic moro boye ça trahison bo libo trahir vers la mino zak le tonde. Te léopard ezaka moko. To bendani te to ça pe na problème te léopard ezaka moko etika pe ka moko. Bon, to bendani te léopard ezaka moko etika pe ka moko. Avec honorable Zakari Wababaswe. Idéologie comme idéologie. Léopard ezaka moko to bendani te. Maman yo bani makamolata bando camp parce que tozo mona déjà âge poussani mais bilamba toujours. Non tala bilamba toujours. Idéologie rolata nana pe so sentiment ya kolata pe banda makamolata banda âge ni. Bon, nga penza mutapesa nga idéologie ya kolata eza papa wemba. Kuru. Yenda pesa nga idéologie ya kolata. Biso bongana za mwana bumbu na botama na bumbu. Bon, soko papa wemba yebi makambo wana. Mbula kama hapo bandimanga na bana Firenze kozala toujours na tope pona koma donc majorité ya bana la Firenze kuna poto ezali presque bana bumu na kotangelo neti modoko jampa ko faire o ayebani badida kese bari papa ba corrégeal bango ne so do baza bana bumbu biso na bumbu de likamba sap ngala bandango bandaka donc ngana za jeune fille desi na yeba kolata omoni wana zali roi na biso ya religion kitendi omoni ni akos. Bon, ndenge toza na équipe nationale de la SAP, batu ba yebi te menga na yebi. Nga na yebi ya Adrien na yebi bien. Nesi mko to leka une émission ba lobi mami na yo lobi yebi ni akos nga na mona ya Adrien abande ko ya pa vie na nga. Ngai apesa ndenge na lobaka na obosa na ta pesa nga 500 ayi. Abina nga peti na nga question bela shimboki. Omoni mingi ya ko lobeza te mais na lobi ngo ka shimboki. Vie na nga na yebi bien. Relation de nini omoni ni akos. Abanda forme awa avant akende poto. Omoni ngai première fois na monaka ni akos na monaka alati blouson ya Kaboul na rai. Bon to continue musique ya viva la musique viva la musique e betaka na bango eza pa na biso benga ngo valuza to kotaka na ye. Omoni vie wana banda ko beta ba forme moko vedi so ka benga Gabi po omoni koma minere ba pesanga koma minere po ndena. Oui wala pe question na ngana pozo pour la nini Maman Minère. Bon comment Minère ya kindereni parce que Maman Minère elle est bien sapée, bien parfumée, bien rasée. Donc a beta forme étant on sur omoni yango ba pesanga comme Maman Minère. On va présenter ce bleu là. Bon, nga bleu na lati boso du aso bouti aso sapatu nanga. La lati oyo Jimmy Weston ya boots. Na pantalon nanga ya kui. De na lati ba yoji. A pe na za blouson nanga ya yoji. Na ne kotinanga Versace okoro zwango pe. E kotinanga ya Versace na zape na shakos nanga ya yoji. Ya yoji. Ozom bala poto ba sentir ba Versace banini ngapela la lunette nanga Versace kala trotte bo monango bientôt là. Ba dédicace na yo la ba noso balingako partout dans le monde. Ba to loso balingako ba to loso ba sepela na ba onyo so balingaka ba maman bala taraki toko net ba vie langa andolunde à la kati à Londres passe à Goms na kati Hollande. Je n'oublie pas mon chéri adoré
Hein? Lui c'est Fabrice Fumu. Fabrice c'est mon cœur. La PC Bambote Biskaza na Bruxelles. Ma dédicace na yo. Bon, ngai po na nga penza na poto na préférer modoko jamfa ko faire. Pas ya na ngai to vande quartier moko. Donc vient na nga na dona sepelaka ni po modoko jamfa ko faire azali muko donc azana lupangu ya bilamba. Kuna na poto aza vient na nga yebi ngai. Vient na nga yebi nga na komba Gabi. Oh ababengela nga lek bato sa biso na kata quartier quoi. Leto okola abenga Gabi petit nga Gabi yaka ke pele nga ba boyo so mona préfère modoko jafa ko vient na nga il faut ne ozala vient na nga tanga na kota na équipe nationale de la SAP biso na bumu to ba sapel le te ka vient na nga faut tindela nga ba forme panga na beta po na ngane na défendre bumu Oma na défendre vous vient na nga modoko jafa ko faire faut tindela nga penza ba bilamba po nga pena beta po na présentera bumbu na simana yo ezande ngwana à part Papa Wemba Amazon aza ya na ngai c'est mec na nga Papa Wemba o mona minete na bumbu bien na nga Papa Wemba il faut au côté la nga be déjà ba former o mona pas former za mama lete na ebela ngo pona yo na ebi ko mutu ba beta ka former o mutu bo eza pona yo ndio banda ili solo ana tito yo ba batunyo so ba bimaki eza nde bongo relation ni bo entretenir na Papa Griffe na mona bobo ka fort vient na binot bon Papa Griffe pona nga bon malgré pour ma forme nga sambela makasi Papa Griffe azali mutu aza s'appelle loka ba s'appelle nyonso pour nga Papa Griffe na mona ke mabete so ya finga équipe nationale de l'Opanga donc nga ba polémique wana lingango te na mona ka donc aza s'appelle kaka donc na ko lo ba mabe pour na Papa Griffe te po aza pe muninga nga congolais donc moi na lo ba mabe pour na ezate d'accord viens la César Ngali pas trop de polémique ndenge mo lo ba conseil moi trop na ba na yo pas trop de polémique. Les léopards peuvent avoir une amaro polémique, mais à suivre. mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kisa ozo dongeni ozo kendo wapi pesa na mbo il fallait le côté il fallait te faire faut te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur on le colo oni oh cadeau na melaki c'est la TV c'est là omono longolinga kanda c'est là na sepeliko esa nini c'est la TV rotela ça yo compatriote solo je ngai ngana combattant aux autres biloko ya Bilal aux autres biloko ya France aux autres biloko missionnaire mais combattant solo faut rappeler déjà mboka obike na sepeli notre compatriote na ilio na sepeli vraiment ngadios na sepela TV kande sili éviter donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi ke no mela kota yaka to kota mobali na nga yaka Mais ben voilà, je vous présente Midjo, la princesse de la SAP. Bien soboyebi, bon mais ça là est trop dans les léopards de la SAP. Midjo, Yewana, elle fait son entrée. Elle fait maintenant son entrée. Bozo mona est à outi chez Paola Fumu. Chez Paola Fumu, Yewana a aussi l'entrée naie. Midjo, la princesse de la SAP. Oh, ils ont les léopards de la SAP. Ah, bien moi botal idéologie, tika la c'est idéologie. Bon sentir ba betele bino ba jeter na ebisi bino ba jeter les léopards de la SAP ba kutana camarade na ye Midjo la princesse, c'est elle la princesse de le léopard de la SAP. Bonsoir Midjo. Oui, bonsoir ma chérie. En roku ko lobela biso carrière na yo obandela carrière na okale le léopard et le roni ne peut ça au goût ya elamba. Donc en tout cas vraiment mambo bilamba vraiment merci à trop pour nous passer la parole.
mambo bilamba vraiment ba botama nango donc on a botama na zaka muta forme na muta bilamba donc na linga forme trop na vinanga donc mambo bilamba na léopard de la sapi bazonga yi Erkin Kesera Dayande bazonga pena micho la princesse na kota na léopard de la sapi na benga ba masa nga bela micho to na couloir kimbuta na nchili bana poto bana Paris bana France na micho to na couloir kimbuta o kimbuta sela biso esika to yaka mwa masanu ndenge zala kaka po na micho to sala so émission na kacha kimbuta donc na banda mamba forme banda kala babiki mamba forme banda na kacha njili oyebiango micho medesoyo yo komi na moi ba fina yo komi ko encadrer au longo les léopards to comment non na lunga na léopard na sana kacha léopard pour c'est fondation léopard de la SAP de Zakari Babaswe en tout cas faut ma grand pour être place aux ali bambote belé place aux ali non ezali ngai micho comment nga ma micho musao mais babenga nga kombo princesse pourquoi nazaka na léopard fini ki nga moko yango bapesa nga kombo princesse donc ndena bandolo batron na ba télé en tout cas vraiment na posa ba saper nazana posa moi ça beta forme aya ndomoni loke comme les 4 les comme le ba benga biso les 4 les 4 ça veut dire quoi ça veut dire que les 4 personnes filles tozana katia léopard de la SAP ngande présent na bango nazo garder bango naza ba maman nga maman minère yeyo asa maman 53 ans asa maman ya bana asa na abeti ba Versace bo sentir nga pela maman neta ba Versace lelo eza sapologie ba GT yango na mère aza 53 ans na beta masete na loba trop na ganga toke botikela ganga moko te na pe na posa na bino chomonika na minute ke ba léopard de la to comme 4 personnes na kacha léopard et ça na grâce à Micho la princesse ndo ganga trop na 4 tozana Barbara tozana Mama Africa tozana Mama Mineur tozana Micho la princesse ya ndo munso doa 4 mais tozaka na kacha léopard de la SAP mais toza 4 filles oyo ya léopard tozana kacha léopard tozo défendre bilamba netinga na za descendre à mère Malou na lingara mère Malou trop mère nanga place aux ali vraiment mulimo epema na kimia donc na lingara mère Malou to na ndo landa idéologie na forme donc na lingara bilamba trop banda bumwana na lingara forme trop si lelo monique loko yozo présenter émission na yo nga pe na présenter bilamba na nganta ke saper ya léopard de la SAP c'est Micho la princesse quoi si ando lunde ya na kati ya Londres moi na Londres solo dona lubaki na kati ya Paris ba vienne nga o ba simbi Paris Vincent Imberto ba saper bango yo Vincent Imberto le la trop Micho la princesse yeye yo ba saper bango yo ba sepela talaka yo ndeso simba kota faire ba saper pe bango yo Vincent Imberto moi na Paris ya solo Micho a marié ba projet d'avenir na ezala nini na kontaka bala un jour asa la foyer na atika makambo bilamba to continuer toujours na makambo bilamba non ngana mta forme ngana marié te mais na mta bilamba on se comprend na mta forme donc mobala olinga nga faut comprendre nga soit comprendre nga en tout cas vous mona kwa moi si moko voyou non na sa voyou te na sa maman a 2 enfants na sa maman junior na Ketia na lambara na sala tout au basi basala comme vous faut ça la paix tous les temps qui tape parler au moins la Micho la princesse ndenga lambara ndenga sala misala na parler ndenga sala nyonso naza lesbienne pas même pas to boy to fingi bangote na musala bango basala nga Micho la princesse na sala ngote maketo nga la tablamba mibali vous comprenez na sala yango te naza maman naza mwasi photo tambula donc naza vraiment mwasi naza maman ya bana na ma lesbienne te bao babenga kaebotika alobi aza lesbienne te aza mwasi naza mama junior na Ketia naza bana nga mwasi na mobali baza wana batanga pe donc toza vraiment faut te sape to sala les sape te bango basala et ça te forcer na bokanisa que ça perd fois à la voyou ça fait se comporter mal non donc ça peut to sala na minute ça sape sur 5 hein sape en plus avec spectacle. On se comprend. Donc, et ça, donc, le net bino bo pour dire qu'abatumusus. Mais pourquoi le léopard de la SAP? Pourquoi les 4 T? On se comprend les mères. Donc, ça peut être ça le SAP oyo. Tozo et ça le connaît tu présenter mission dans le quoi papa chéri, le quoi ration, le quoi papa m'a fait beaucoup. On se comprend mango koto grand prêtre place aux ali. Donc, et ça sapi tozo sala sapi donc tozo sala sap sur 5 donc na sala sous sapi ya aventure te donc non et am sala
ya musala ndenge ti ozwa musala na nga pe na ozwa musala na nga bongo eza teke baproducteur boproduit ka bato mosusu mais pourquoi Léopard de la SAP ozo comprendre Léopard ti okende Paris bazalaki wana na bakaditoza basisimanto non batikaki nga te ezalaki ka mwa ntango ya moke batikaki nga te na okende nga kala mite na oya na nga nayebi ke na oya na nga bablouson na bobomba yango mpo la princesse aoya na ye nga na oya na nga badio na bino te nga na oya na nga forme mpo bodo lisasi aza na oyeba mama paster donc vie na nga Thierry Gongolo mwana safilo petit no ye yo comprendre na Thierry Gongolo saka evo moi à Londres futur moi à Londres Micho la princesse yo a télémidon yo le bébé na troté hein on comprend donc on appelle la Changu bozo mona kaka au couloir kimbuta to ala kati ya Changu ba je kutute Micho la princesse papa grifara vie la bilote vie dame so vie na yo oh mais wala mutu la bino nayebi papa wemba nayebi kin kese kwa mambu nayebi père na biso ko ponga na mona ete asala pe ba chose non mutu mona ba souci oh nga na beti sa au salon docteur Martin oko salango hein mutu bena ebe na nyako c'est maman mineur oko expliquer par rapport à nyako ko pour moi na quartier ngana wana za bien na Adrien appelle mutu muso sala ba chose bon yeso asala ba chose eza na ndenge na ye mais oh bien na Adrien bana ko beta nyakos ya ba beta grifango bona ba sapato ejime wesone ayi maman mineur pa yemba ka so bozo sentir maman mineur ayemba wana eza ne na do ba archive papa wemba ndenge yemba donc nyakos na poto masolo se ayo grifango bona ba sapato ejime wesone ayi ka jime wesone yango yo kindoki Olanda Django caméra Weso yango Olanda ezablo pampambate ba sala ngo ana kinte kakuna na poto pa na kin pe toza pe na ba cordonnier ba sala pe misala solo eza pe na ba cordonnier ba sala raté ba zorande ba cordonnier ba sala bango misala photo ba mamso to ba vérité ozo pona ma chérie nous allons petit na ngamo ko sala ba soussure bien ya kitoko bato moko ba ebo ba pesa embongo akende ko sala na maison na bango aboya na ye aboya ne ko sala po ba mbongo ba na pesa wala papa griffe nda pesa oui oh non la ba ma vérité ngona eza non na tangi na ko ma mutute yo yebi ke o pesa ba mbongo po ba sala ba soussure na maison na yo mais ezana bato basala pe ba soussure bien le quoi vient na ngai jire mokoto asala ba soussure a kitoko mais yo escroc ozo sala ba l'état gouvernement luxa yo zongela musala na yo po matrikino esala ti lelo oza sa perte okozala pe sa perte il est sa père mais leki sa père m'énerve Léopard de la vous sentir la photo, voilà partout dans les bandes, puisque vous allez sentir c'est l'ambiance, il y a couloir qui mbouta, veut dire décembre, Dona Lubaki, vous ressentir qui mbouta, neni les alara, ba chaleur, il y a couloir qui mbouta, puis là Vincent Imberto, moi à Paris à solo. On comprend que tu viens l'électro, faut expliquer, on vient moi zana biso ta forme, biso yoza moi à Paris, biso ta bana kim. Calatrote, moi appelle, moi Western. Bengako Micho la princesse mère non profiter pour na sa numéro nga kini donc c'est pour à bientôt moi to le barane ni bon afficher numéro na yo donc ba benga yo la ndera mukete parce que numéro na yo bientôt là e kozala afficher to le barane ni poka la tenga na bango to la bango mbala assemblée to la na bango donc bango ba kenda poto ba mona bango na ba télé mais Micho la princesse comme télé comme pena Paris comme France a commis quel pays ba benga futur moi à Londres Micho la princesse donc bana kini bo mona ba WhatsApp na bino bo mona nga Micho la princesse la reine de la sabi bo sentir pena nga pena ke moi si pena moko ayene ka pona mambo bilamba so pe oza na posa no mais mamba on a beta ngo sote po eza TV comprendre donc ya on a expliqué que bana kini bana poto bana Londres bana Canada au balanda biso partout na minute yo donc masolo bilamba bando sont comme si c'était aventure mo bona minute ça sur aventure té
Vous comprenez? Pour la mission déjà, tout ça, des manager, tout ça, agence, ça dit, tout ça, m'embrouille belé déjà, tout ça, contre belé, donc, on a boyé. Donc, on m'a fier pourquoi pas. Banda Sapé Banda, la première fois que je suis demandé, c'est moi. À part Papa Wemba, c'est moi Micho la princesse. À part Papa Wemba, c'est moi Micho. Donc, on a des panneaux partout. Donc, on a un contrat d'accompagnement quelque part. On a signé un contrat pour nous SAP. Sans SAP, on a vivre. Vous comprenez? Donc, sans SAP, on a vivre. On a vivre pour un Nzambe quoi. Hollanda. Donc, on a vivre dans un Nzambe pour SAP comme si Moussala Nanga. D'accord, Micho, dédicace na yo là-bas na poto honneur sa balingako. Là je salue directement Charlène Mouyol, mon ami intime. Nakatia Paris, là je vois Lara la fille précieuse. Vainqueur Loso, ma solongo yango me batongo na ozilati. Otini moi ba combo et ça la moi tokos vainqueur Loso nakatia Paris. Ba dédicace na on la batunyo so balingaka bio, ba inoso balingaka kolata. Baso nyonso balela sap Charlène Mouyol on nakatia Paris. Sapologie yango Lara la fille précieuse. Sapologie yango yo Micho ba dédicace na yo. Ouais, si bana poto bana Londres, bana Paris, mbote na pesa na famille Mutoba et Claude Mutoba, Jean bébé Mutoba. Na bosanité na pesa vient na saka Sarajevo moi na Londres solo. Na bosanité vient na ngai ça oba sende prêtre moi na Londres kenda rapporta comme ça avion wewa. Do comme ça ne avion wewa neti ngami na kosa pe avion na kosa na nga wewa na minito na kena nga lemba na zongi. Donc avion na ngai mama saka Sarajevo. On s'en reprend. Sarajevo na vient na ngai ça oba sende prêtre pe bakara ba danger na bosanité na pesi maman na nga maman passer na kacha Paris maman Silva na bosanité papa na Ketia bodolisasi yemoko yebi osiliga troté azalara ya yo. D'accord la sepeli na sepeli maman minère ba dédicace na yo na ba fan na yo benos balinga elamba nga tola njilité bongo bala njili maketo bakomona no bobenga te bokoma ba vie jaloux boyokela nga jaloux te boyokela nga jotonga na petit na bino na descendant na bino na kachanji na minute oyo moi ba biloko na mike bobomba kana fo botinda ka po esala bien nga na petit na bino na moi na changu do na nga 100% ka samé na moi nji na défendre bino tam sumina bo sala ba sapa simandako mais fo bimisa michoko bala njili tu bana Paris bana njili tu bana Londres Kitoka makasi vient nga José Congolo Thierry Congolo moi na sans fil vient autre chose la nakini vient na moni yote aussi ba blouson ozongi nango Paris en tout cas vient et quand c'est quand on a vu un vieux solo bien ko solo la bien nege sala kaka je sali maman César Ngali solo la bien système kaka Versa Humberto solo la bien dédicace na yo madame ngalo bela ka vient nga modoko jafa ko fere mutazala mpangwa bilamba adida kiese Ari papa Corejal nabela bango banise Pedro nabela bango nyoso mamine bino boyebenga na mamine te boyenga koma gabi nga do défendre bumbu po bumbu ebimisa ba mbula kama po bandimanga na bana Firenze kozala toujours na topé. Merci beaucoup. Maman Minère a épé koyemba. Je salue l'équipe technique. Là, je vois Alain Gonto, Grady Mouya, malgré ton absence, mais je te salue toujours. Je salue mon bon César Ngadi, je salue toute ma famille, je salue ma maman chérie. Elle est là, elle est en train de me regarder, maman Célestine Kenge. Je salue mon papa adoré. Papa Félix Ngai o abota la fortune écrasante simple servante labino o bolingara mingi ngape la lingara bino mingi je vous adore tous kande na lobaka à suivre.